kolala kolamuka eza habitude te. Soko lamuki oza envie esengeli na yo kokumisa Nzambe konetola kosanzola koloba merci Seigneur parce que ozobatela nga, parce que opesi nga so confiance à vivre. Nazo netola kosanzola koza Nzambe malamu. Eza na Nzambe moko te abatelaka lokola yo. Merci pour na journée lelo tambola na nga zala Nzambe na ngai. Ezali simple kopesa Nzambe merci pe kotika journée na maboko na Nzambe. Bozali bongo on dirait qu'il y a Sentinel TV depuis mon alema na Manchester na UK na England. Pe tozali bongo kosolola oyo tobetaka bongo petit déjeuner est cartonné. Petit déjeuner pour accepter en gros petit déjeuner ils ont accompagné journée na bino chaque lundi à vendredi à 5h du matin vous allez brancher na Sentinel TV puis vous allez bongo brancher na Softkins TV en direct à Canada où ils ont combattre record. Je ne compte que sur Jésus. Toyoka Jean-René Balekita Cindy et Carlito na Brazzaville. C'est Jésus qui essuie nos larmes. Où irons-nous sans Jésus-Christ? C'est Jésus notre forteresse. Je ne compte que sur toi, Jésus. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne compte que sur toi, Jésus. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yoga Cindy les razara nous écoutez ensemble. En Jésus-Christ, nous avons retrouvé la paix et la tranquillité qui accompagnent la bénédiction. Tout ce qui vient en Jésus-Christ ne retourne jamais les mains bredouilles. À toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons trouvé la vie et la tranquillité. Tu protèges notre aller et notre arrivée. Tu dis et la chose s'accomplit. Tout ce qui vient à toi ne retourne jamais les mains vides. Je ne compte que sur toi, Jésus, car tout ce qui nous vient ne sont pas bénis. Je ne compte que sur toi, Jésus, car tous ceux qui ne sont pas à toi ne seront pas bénis. Mais ceux qui sont à toi sont toujours bénis. Nzamba malamu soko la muki na tongo kumisa enetola esanzola e soko zangi maloba tia banzembo ya adoration bandako gumba mela eko netole poza nzambe malamu eza na nzambe moko abatela kalokola yete eza na nzambe moko atombola kalokola yete kombone Adonai El Shaddai Narcisse de Saran soko boy kondimela nzambe akela likolo na nse po na ba pasteur a lukuta ndima nzambe wana kaka ata pona makambo prophète bazwe biso po nzambe wana za solo aza nzambe abatelaka tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne compte que sur Jésus. Amen. Bien-aimé soko la muki na tongo kumisa nzambe netola esanzola ye aza nzambe malamu aza mobateli malamu aza mosuni na kokamwa aza motomboli monetoli mosanzoli nzambe moko te aza lokola ye yango wana tozoyemba elongo
kumisa ye na esengo. Alléluia, kolo Yesu alongi etumba. Sanzola ye na esengo. Alléluia, kolo Yesu alongi etumba. Mwambani Yesu ni mwamba. O mwambani Yesu ni mwamba. Solo mwambani Yesu ni mwamba. O mwambani Yesu ni mwamba. Mwambani Yesu ni mwamba. O mwambani Yesu ni mwamba. Kumisa ye na esengo. Kolo Yesu alongi etumba. Sanzola ye na esengo. Kolo Yesu alongi etumba. Tozo sanzola ye konetola ye. Pon kolo Yesu alongi etumba. Petit déjeuner à l'élo ezali kafu parce que bato ebele bazo salanga confiance bazo benga pe masolo nyonso tozo solola eza makambo ezoleka na bacommunauté na biso na bandako na biso na bakartier na biso toyebi yango ngai nazoya komeka kopesa solution na ndenge na ngai. Tozokende otanga mokanda na Nzambe lelo tozolobela zongisa mwana na tata na ye. Omoni liwa ya papa Wemba ndenge bana na ye bwakisi bango, ndenge bana bazo déclarer ba droit na bango, ndenge bana baleli bauti poto kolela papa na bango baposana ta pembeni ya cercle ya papa na bango te epesi ba papa ebele kizunguzungu na ba mama ebele babengi nga na kosakana te. Bamsu bazo confesser, bamsusu baleli, bamsu balobi lokola toza vivant to regrouper bana avant kota na mateya bito témoignage oyo tolanda na Bible. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétites. David envoya 2 messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David, je suis enceinte. Alors David envoya dire à Joab, envoie-moi Iri le Hittien. Et Joab envoya Iri à David. Iri s'est rendu auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Iri, descends dans la maison et lave tes pieds. Iri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Iri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne se rendit pas dans sa maison. On les rapporta à David et David disait, Iri n'est pas descendu dans sa maison. Alors David dit, Iri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Iri répondit, David, l'arche et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, toi-même, je ne ferai pas une telle chose. David dit à Iri, reste ici encore aujourd'hui et demain.
Il resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il l'enivra le soir, il ressortit pour se rendre sur sa marche, sur sa couche, avec des serviteurs de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. Au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri à la pointe du combat, le plus grand violent, et retirez-vous en arrière de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Awa, tolobi amen. Tobeti lisolo oyo tomoni ete David baninga bakebi tumba. David ake kotambola likolo ya toiture, akuti mwana mwasi moko ya kitoko azosokola, atuni bayebiseke mwana mwasi wana ali mwasi ya soda na Iri. David azwi mwana mwasi wana, abimile mwana mwasi akomi na zemi. Na histoire oyo David asali nyonso apesa mwana wana epai ya papa wana po aitufe likambo, asimbisa Iri tushi, awanga na mwana. Me lokola mwana wana azaki na destine ya Nzambe, lokola mwana wana azaki roi Salomon, roi azaki mwana oyo akoya kobotama na famille ya roi. Sorry, bolimbisi. Bolibisa. Lokola mwana wana, mama wana azaki na destine ya kobota Salomon. Ba blague nyonso tout David azosala, ba complot nyonso azosala, alangwisi Iri. Po Iri na sa akuti akende kolala na ndako na ye po mwasi alobaki leo utaki na guerre, mokolo wana tolalaki yango nazwaki zemi, Nzambe aboyi makambo wana. David alinga azwa mwana oyo ye aboti apesa ye pa papa mosusu, esimbaki te. Ti epesi ekanda atindi Iri baboma ye. Mais Bible ezoloba soko tangi na suka na 27, Bible ezoloba Nzambe ayebisaki David makambo osalaki na sepeli nango te. Alors mwana wana akufaki po Iri pe akufaki. Mais après Nzambe a frappé David l'inceste, a frappé ye na suicide, na humiliation, na nyonso, na simande batie baana yobota Salomon. Donc ça tout ali bien, roi Salomon. Bainga il va changer destinée à Salomon. Il suffisait kaka batie babotaki na Iri, akomi moi ça Iri. Donc il suffisait kaka mwana wana liboso bapesa ke pa Iri, et sili Salomon a robota masute via Salomon et bébé. Alors na liwa ya papa Wemba batata ebele ba contacter nga. Moko na bango ezali ingénieur Papi Mangwala, azali bongo na France, mais azamo na quartier Funa, abengi ngai, abi pasta vraiment na landaka matea na yo tout, naza touché omoni liwa oyo makambo lobaki ya papa Wemba epesi nga mutu pasi, parce que naza na mwana kombo Kevin, abotama le 14-12-98 na Kini, biso zaba na quartier Funa, nabotaki na Claudine Mbambi, maman na Kevin. Mais Claudine azwa mwana wana apese pa papa mususu. Mais mwana wana Kevin azane longi na nga makambo nyonso tu ezanga. Nga naza ingénieur, naza bien na France. Mwana wana azotengana na Kini parce que bapesa ye pa papa mususu. Na lingi yo osunga ngai na famille wana bato bayebi Claudine ba kutana na ye basoa na ye parce que mwana wana za mwana nga naza ingénieur naza na poto. Naza prena bimsa me mbongo to sala test à DNN ya paternité ba yeba kaza mwana ngai. Alors na yiko regrouper ba na ngai au moment où naza na bomo ipo na boyi makambo na moni bana papa Wemba ba wuti poto kolela papa bana baza na poto ba yaki te ko welela banda ko toni ba yaki ka ko rendre papa na bango hommage parce que papa na bango azaki na relation moko na mwana wana, mais ba kutani na humiliation, bakutani loko oyo vina bango mobimba ba obosana kango te. Alors biso toza ba papa etei biso tongi to regrouper bana na biso. Bien aimé, tango ako regrouper bana yango tango za na bomoi. Bana no ba yebana. Bana no ba yeba otikela bango nini, et puis tozaka na poto bozaka na système osala ba testament.
Pour calamité testament papa Mbappé Zobima. Testament King Kester et tia désordre. Penef Sabino ba oyo bakangaka ebembe ya King Kester. Ba oyo surtout bakota na groupe wana ko kanga ebembe ya ko koma ba lettre basengi ba mbongo bona bona boy. Ba kozwa frappe nzambe soki ba leki ko senga pardon te. Parce que nzambe abandi ko beta. Bato nyonso bazo sala ba aventure. Toyebi ba kombo na bino ngonga ngoyo boluka basali na nzamba solo bobanda kolela déjà parce que bino botelemi la volonté nzamba. Alors ngonga ngoyo kosala ba testament ko légaliser en hôtel de ville ba famille ebele likolo a passe ça na Kinshasa bazo banga na bango lisusu dernier volonté à Mowe été. Testament ezali dernier volonté à Mowe. So totali bien. Sorry, bah ouais, ebele ba kufi ba na place ba kundi bango eza place bango balingate. Et puis bateau bazo respecter testament te so tali bango mingi na munoko na bango ko to kenda ko sambela to yebi Yesu tout ça ba chrétien to ba chrétien mais bazo respecter ba wete. Mowe alobi soki na kufi bokunde na Kikwiti bo bezo bemene bokundi na Kinshasa. O aza chef coutumier de ya Molokai. Soka kufi soki bozongisi na mboka na bango te kuna na nini pa batete la il fallait bokunde na Molokai bosomi ba quartier wana nyonso tout bokundie na Molokai po aza chef coutumier ya Molokai likolo ya pasi likolo ya bentere na basi ya batu basi na bino to bala basi to bala bako wanga na biso bateki yo ba boy ko sala dernière volonté na yo papa Wemba de son vivant azali ko déclarer haut et fort kaza na plus de 33 bana yo ka isonité. Mais mukolo akufi ba pekisi bana na ye. Alors epesi ba papa ebele pasi. Oyo ekomeli papa Wemba eteyi bato. Epesi bato mayele. Bana mingi bazo telengana po bakenda epa ya batata oyo baza ba père biologique na bango te. Baza ba conséquence ya ba fille oyo babimaka na mibali ebele. Okozwa mwana ko pese pa père mususu ya koboy fatigué père moko aza na famille ya kindoki famille ya mabe o baby si destiné mwana wana po ete ozwa mwana ko pese pa tata mususu c'est que na période wana na semaine wana obimaki na batate belé vrai po mwana moi si azwa mwana akipesi pa papa mususu c'est-à-dire na même période wana ya zozwa zemi azaki na ba papa 4 5 abetika fiko fio apesi oyo peut-être azana ba possibilité apesi o peut-être azana parole malamu bien azana bizali malamu mais au sali fiko fio na yo o changer destiné à mwana wana bache balingaki te ko ratisser destiné ya roi ya Salomon comme roi ya Israël. Mwana David, mwana ya roi, bainga ba komise mwana likili. David aza roi ya Israël, iri azali likili, mais tala ndenge destiné lingo shabazu mwana ya roi, likolo ya kobomba ba komise mwana likili. Mais nzamba aboya ki likambwana. Nzamba aboya ki likambwana. Nyonso basala ke simbaki te ba melisi iri kwiti tu iri ya lobinga na okende te mwana wana aza mwana na bino na yebi ete bino bosali biloko ba misu bazaki na possibilité te mususu peut-être ezaki soni tout mais bato bazo souffrir de leza bana ya wana ingénieur Papi Mangwala aza na Paris ayebisinga proverbe Claudine Bambi o azalaka bongo na quartier Funa na limité azwa mwana na ye apesa pa papa mususu mwana wana komone Kevin abotama le 14 12 98 Kevin lelo place bakenda ko tika ye kuna papa wana pe a comprendre po amona Kevin abima elongi ya mbanda na ye babengana Kevin azotelengana na kini alors azo senga na famille ya Claudine Bambi na batu tu bakola na Kinshasa na Funa bayi masolo ya Claudine Bambi ba contacter ingénieur Papi Mangwala ndeko na ye na Kinshasa ezali Ser Biete Mimbulu numéro na téléphone ezali 081 50
49 279 to bobengi cordon Mimbulu Jean Dédié oyo azali bongo coordonnateur ya ECD Kalam. Donc makambo oyo ezali makambo ezosalama solo, bana mingi vina bango bobebisi, bana mingi baza bloqué, bana mingi baza na esengo te, bana mingi baza na ba problème parce que bino bopesi bango na batata na bango te. Batie basoki kaka iri na kwiti akende kolala so na ndako batieba me basundelelaki batieba mwana ya Israël, ya roi d'Israël alingaka kongo mwana ya caporal, mwana likili. Pe Salomon alingaka botama te, balingaka ba changer destiné mobimba, lignée mobimba. Le fait que yo ozwa zemi ya Jean okopesa mona Paul o changea vie à Kevin. Kevin lelo papa na poto c'est un ingénieur. Ce qui sert wana Claudine Bambi a pesaka moi n'est pas papa nae, mais Kevin lelo azana kinité azo souffrité. Na Kinshasa pe kuna Kabila koma obuma ba jeune. Kevin akokutana na liwa na balabala ndenge azo telenga na wana et pourtant Kevin papa na zana poto, Kevin akokaki papa na ko sa regroupement familial, Kevin aye kolanda na poto. Ou Kevin a zala ata na poto te mena Kinshasa na éducation malamu, azotanga. Parce que papa wana bozo empêcher a aider moi année parce que officiellement bopesa ye et pas papa mususu. Kaka liwa oyo ya papa oyo manenge bana papa oyo baba leli nenge Sidney Poitier a sali effort asangisi famille na epe bazo réclamer ba droit na bango etindiki batata nyonso siko baloba bato bazali mitema malamu ba se manifester. Omoni masolo Sentinelle TV ya la rabino na petit déjeuner nazo ko traiter bino makambo za réalité makambo za solo na bandako boza nango surtout basi ya chorale basi bayemba na église ba diaconese bana mingi bazana milongo ya ba mama wana ba na ba pasteur titulaire. Maman diaconese, maman moyembi zongisa mwana et pas papa na ye. Yebisa mobile no loba papa limbisa nga mwana ona bota na pasteur. Ba mama bazana ba église ba fongola matoi makambo eskwei na Congo ezali azarte. Bible ezoloba Nzambe ayebisi David makambo oyo sali esepelisi ngate. Bino pe oyo ba mama bozana ba église Kitambala moyembi mo centre ba témoignage mo botaka na pasteur. Entre temps moi ça pasteur za camarade no bosolola nayi. So i proverbe alobi o aza monoko toboka aluka ba problème. Na koloba ke loko moko te. Na zo sabino ka botala bana ya ba diaconese na ba église. Botala bilongi ya bana wana na bilongi ya bana pasteur bomona ba kokana eza par hasard te. Baza bana ba pasteur. Na l'église belé interprète modératrice chantre tout et tout ba pasteur bazo botsa bango mais baza basi mabala ba bombango ba komisa ba secret d'état ba mo ba yebi basi ba pasteur pe ba complice ba yebi ke basi oyo mobile na biso azo botsa bango mais pour église panzanate pour ba continuer ko yiba bato avant nene kimia aswani saka mobile na ndako mena miso batazo sexa yo ba mama bozongisa bana na batata na bango. Nzambe akomi na ngonga tala tokomi na tango asuka bokonzi na likolo eza pembeni ezoya mingi bakolela monoko mboka Nzambe akopete ebele parce que Nzambe alingi te bana na banyokwama bo changer destinée ya bana soki kaka Batsheba akendeki na ndako ya Iri comme mwasi na ye mbe vie à Salomon et baby mbe génération à Salomon et baby génération mobimbe baby na kokosela mobali mwana na kolongola mwana et pas vrai papa na ye okokosela papa mususu o changer destinée mwana wana o baby si vie mwana wana et Nzambe akotika otende konanga Nzambe akopinir yo alors batata ebele babengi nga na yebi ke ba congolais bazaka émotif baza bato émotion pe ba idolâtre bala bato soki likambo kwei ba se manifester na émotion après ba bossa na bango
likambo oyo eteya communauté na biso, eteya ba Kristo. Na lobi yango na kati ya l'église, ba mama diaconese, ba mama musu ba komisa bango ba apôtre, ba komisa bango ba pasteur na église. Botala bana babotaka na bilongi ya bana pasteur, bomona ke baza bana ya tata moko. Mais ba mama na ba bomba ba secret, na mwasi ya pasteur pe ayebi. Aningane koloba te ba komisa au secret d'état. Na kati ya l'église, ba grand violeur, ba grand aventurier, ba grand tueur, eza ba pasteur, oya ba aventurier. Ba pasteur a solo ba ali, nazo respecter bino, nazo kumisa musala bozo sala, bo continuer, mais awa nazo ba pasteur aventurier. Ba o ba bimaka na basi ya bato, ba o bazo botisa basi ya bato. Bible lobiete, David abotisi mwasi ya soda na ye, pe alinga wanga na zemi wana azongisela soda, nzambe atelemeli yango, esalama te. Sorry. David sonye salie, kande salie, akoma lettre baboma iri. Iri akufaki, mais David na simane atikala kozwa ba problème. Lelo na olobela makambo wana te, lelo nazo te sur ba conséquences à péché te, mais lelo nazo te kaka sur conséquences ndenge nini ko changer mwana papa et ko changer vie à mwana, pe ko bebisa vie à mwana. Ingénieur na biso Papi Mangwala aza na France, mwana funa alobi mama Claudine Bambi, mama ya Kevin o abotamaki le 17-12 1998, abimi na ye apesi ezemi olie aya kolakisaki po mwasi mutu alobaka mobali songolo mutu atienga zemi, ye azwi mwana na zemi akopese pa papa mususu. Mwana Kevin abotami elongi ya papa Papi Mangwala. Papa na batali babi mais oyo elongi ya mbandati. Ndenge ba papa ebele basutuka babi, mais mwana neni bakokana na bana pasteur. Mwana mususu aza wana na leki ya pasteur elongi ndenge moko. Po ayuma moyo bule ya te so zaki mutu za na esprit ko comprendre que moi sino bimana na pasteur, abota na pasteur. Toza pe na bapoto bo sala ka test ya DNN. Nga nazaka fier po bana nanga ba bana nanga po na sala test ya DNN. Le ba kuna ofunda nga ke nga ezaka ngate, bana bazaka ngate. Bazwaki bana basali bango ba poste test ya DNN, réponse ye bana nyonso bazaka yo. Mais c'est proverbe. Alléluia. Alléluia. Ah, pe na ba frontière comme so ozoleka. Ou botie musapeleki, ou otie lisu na yo, efungoli passeport na lisu, écran na obima, photo ba tia biso wana, soki eza ya yo te, moye fonga meza te. Siko bino bato bolobaka, azala mokanda ya koko na ye, soki ya noko na bino, moni ndenge tozolekaka na ba frontière. Na banzi masolo na buzoba na bino ya kizairo afo esila. Mutu nyonso to ya na mboka oyo abwaka, mutu nyonso to aza na dossier na ye. Nga na yebi dossier ayo te bolanda yanga ponani. Do yo leki immigration o Alexandra nga yo leki ndenge liso ekoti boye fongwami. Do yo leki bango. Et puis na sabino likamoko balia ngando basepela, me mukolo ngando aliaka bato balelaki. Biso vandi kimia. Balia ngando basepela, me kala mingi te ngando oliama. Sala feti bina kosa na yo loba nyonso ko loba biso vandi kimia balia ngando basepela. Wana breaking news alobi titre nango yali balia ngando basepela, me mukolo ngando aliamaka, mukolo ngando aliaka mutu mboka mumba basaka matanga, me mukolo bokanga ngando bole moi groupuscule ya bamiyibi bosali ekopa bosepeli, me mukolo ngando okanga moko na bino akende na mai ma quartier mokili momesa matanga. Oaza na oreille spirituelle à comprendre na Manchester na couloir balia ngando basepela kala mingi te ngando solia mutu na bino pe bolia ma 3 personnes. Alléluia.
Bana mingi bazo telengana bakenda na batata na bango te. Mwana bato abotamine na tata musu yo tindiki epa tata baza na famille ya kindoki. Tata baza na makambo mabe via mwana na ekobeba. Soko za fille oza molaso, soko za fille oza na kindumba, soko za fille oza bilinga-linga, oza bibota-bota, il faut luka délivrance. Po ozwa mwana na yo. Oke no pese pa tata musu, c'est-à-dire ozali mwasi obima na n'importe qui. Ozala ba partenaire ebele. Yaoni mingi bazui sida, bazanango bazo panza na communauté pour bayebi ko se contenir te, bayebi ko mi batela te, bayebi ko se protéger te. Et puis bino batoza bilinga linga na communauté. Moi ça zaki moi si omoni bien moi si wana abima na porte songolo mozo landaye. Botala bien na communauté so omoni moi si na mobali, moi ça zaka mobulu ya mibali. Mobali azaka mobulu abasi ko kanisa te ke moi si wana za bolole te ba se décider ba bi lokola biso to suto yango to kufa biso moko te to panza. Ya omoni mobali azo bimanga na basi moi si pe atika kane mobali nyoso cheli to ya oboya te. Yozo kanso su mobobe nzoka ye susine ya libo kabola 50% malade. Na ngongo to komi malade zo tambola mutu na mutu ami batela. Mutu na mutu za na partenaire moko. Mutu na mutu ayeba koma yo lobi oza mo Kristo me ozali na yo mutu moko oyo abimaka na n'importe qui. O se retenir sakate. Oza mutu ofrimaka te, oza mutu valeur te. Mutu aza mutu valeur alongolaka bilamba na ye pamba te. Yango moni même na ba Facebook tozo mona na ba YouTube tozo mona bato batikali bolumbu pour ba na caractère à Jésus te. Christianisme est un mouvement à révélation, est un mouvement à caractère. Mutu soki ayambi Yesu oyo nyoso tu ba posa nzoto ba nifo ekufa. Oyo komi kolanda ye ezali spirituel, ba fruit de l'esprit. Mais comment bino bozo ba pasteur, boza ba bishop, boza ba nini, boza trop charnel. Plus que charnel même. Tio comme na niveau olongoli bilamba nyonso tikali torse, otikali bolumbu etamboli mokili mobimba. Bino nyonso tout série moko. Tio comme na niveau obotana bandimi na yo. Moi c'est abatu Bible lobi kobima na moi c'est abatu te. Mais yo zo salango. Mais ozo yo répéter chaque dimanche olingo tema na pupitre terre. Nzambe, azan Nzambe malamu. Bien aimé, motudio surtout ayebi Claudine Bambi, maman na Kevin, o bavandi na quartier Funa, boyebi saye azongisa mwana et papa na ye, Papi Mangwala. Alors, ceux qui alinga kota na contact ya ndeko Papi Mangwala, abenga biete mimbulu na 081 50 49 279 ou à Beninga na 0044 74 240 23 933 et aux amalam. Pesa mwana na tata na ye. Yebisa bandimi ke no pasteur aza aventurier po bana oyo toboti na ye bien nga na marié. Et puis to bana ngo ba deuxième yango ko ta l'église na tango veille. Wana église bokendaka bosambela bo se retrouver na lifelo parce que bozana misu bo mona te bozana matoyi bosoka te soki biso tozoya na Sentinelle TV bozomona niveau ya masolo bozomona niveau ya connaissance bozomona disposition tozana nango na disponibilité tozana nango ya chaque 5 heures kozala na bino bomona nde na lamuki boyo na sokoli misu te na brosser kaka na bandi émission. Après na l'assemblée na zongi sopongi. Peli sous. Tozo senga na bato nyonso tout oyo balimba koma ba partenaire ya Sentinelle TV. So omoni que Sentinelle TV pambola kayo. Toza na posa ya kosomba ba équipement. Toza na posa tokoli sango koma trop professionnel. Ezo senga misolo. Soutenir biso na oyo nyonso omona. Vous en avez 10 $, 10 €, 10 livres, benga biso. Au lieu de soutenir, ba mission na ngande na kendaka ko voyager au futa billet,
ou bien au futelangai place à kolala bien nini tous en posa na yo benga na posa ba partenaire côté ezofele mais kokendo côté ya ezosenga mbongo pona leka live boy funa futa internet funa futa compte ya YouTube funa futa ba ingénieur heureusement nga mo pe na mo yekola muke donc mbongo na bino ezala bienvenue zongsa mwana epa ya papa na ye 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 ezala malamu eza malamu mingi journal lelo eza journée mo béni soko oyebi mutu moko abomba mwana apesa epa papa mosusu pesa ye conseil azongisa mwana epa papa na ye. Alors bonne journée natiki bino na je ne compte sur toi Jean-René Baleketa Cindy na Carlito. Bonne journée. Vous allez live na Sentinelle TV1 avec Proverbe 30-30. Balia ngando basepela ngando azokanga mutu batanga ekota na mboka. Jésus agit toujours en notre faveur. Avant fongola monoko nzamba yeba makambo mingi lero zo sambela. Ko lo ba makambo ebele te po nzamba yebi déjà a soulager yo. Nzamba olongolo mai na miso. Où irais-je sans toi? Pierre alobi to kende wapi soki to landi yo te. Que si toi Jésus de ceux qui aiment Dieu, je n'ai compté que si toi Jésus zongisa mwana epa papa na ye. Bao nyonso bayaki pano bazongaka jamais les mains bredouilles. Maboko pamba te. Cherchez